jour mataki na produit Malasamba. Pour nous c'est plus ça député na sénateur. Et là on est dans o yembele bango o touché bango pe na betulo maboko. Ngaye bakimi na bolingo nanga na komiolela. Bakimi na bolingo nanga na komiolela. Lelo botima pa pauvre mayo kimena yo. Igwe yansone yo kanga nazolela. Tini lomboto yo kaye azolela mama yi mama ye mama papie kakole papa na shilo nga azala kiawa yo sewa nga vraiment libela lelo botima pa pauvre mayo kimena yo aigwe yansone yo kanga nazolela ize yansone yo kaye azolela mama ye mama tona betelo ko wana namon déjà public sepel nanga en tout cas nazwa qui danse ten obina na bini na kati loketo kokota mouvement yango wana Est-ce que c'est www.poto.com www.poto.com www.poto na poto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele mbote mingi ne misana toujours ko pesela bana partout bana poto bana wapi mingi 3W poto na poto wana mona mo mosakola mindovo kolo masolo loto za awa na yambi muto otunaki ngai boni position na partir kini kuna apia na gaz na ndenge na e ne batela bien risé à gola to risé angiama ye moi répondre biso bonjour artiste. Ouais bonjour ndonangai bonjour na batutu bazola nanga na minute yo bonjour na bana poto tout bana monde natie bana wonyo musique maison mais ngai aussi ko risé Ansone merci boki bino moko risé Ansone artiste bonne santé mouvement. Ouais, santé kitoko, santé pepele. Le lot déjà tout ça vendredi. Bon, on a évité vraiment ceux qui bateau ba aux images oyo et aux la journée. Bon, on a évité le tout vendredi lobby. Lobby tout ça en répétition le gars kitoko, to répéter qui 40 zalara. Donc ça va. Ça va. Naza chanteur moko oyo na bandaka ndeti ba chanteur tout le lot ba koma meilleur. On a na bandaka na école de dimanche taima na chorale lelo pe pemeni ya le roi de la forêt car ne balo ba mwana nkoyi azankoi mwana nkoyi ngai pe lelo risé Ansone nkoyi moko mopanzi ya Igo le roi de la forêt. Merci. Bon, album est au bima place zala kiwana na ngambo wana ya Jet Set. Bout j'ai changé toyike wana kati ya maison mère. Undimino tika album na marché ou bimaki ezobeta na ngope osala ba vocal na kati au préféré no ya maison mère. Et pourquoi? Premièrement, nga orchestre ngé musique maison mère ezalaka déjà sué na ngana imba pembeni mona Igo le roi de la forêt. Deuxièmement, orchestre wana ona uta. Malgré ça, ba travail na nga be fort mais na mona déjà moi continuer sous ce parcours ezalaka parce que orchestre notamment d'ailleurs mabe donc ezala ki vraiment na bandenge esengeli fo etambola na yango na sué nanga na sango na sali na réfléchir na sali bilan na moni que non ça va na ko yemba susu na orchestre wana te na lukanzela nanga mususu ti lelo naza pemé na Igwe donc ezala ba raison moko personnel be fort o moto lokola yoza mutu ngape mutu tuluka ba fort mon avis pour lelo libota quand même batutu ba master donc vie sociale biso tout bandeko parce que biso tout na monde toza bandeko tant ozozwa muke faut osunga na baninga donc yango o nzambe apesanga musala na sala ngo pona
bana na ye bayoka babelle mélodie bayoka banzembo bien inspiration bien balongola ba stress mais nazwaki lifuta nango te yango namonaki ke il faut naemba naluka nano nzela moko place oyo nakoki kozwa mwa résultat na mwa nzela nasuye na ngai pembe na Igo le roi de la forêt eza na mutu nanga mwa aza na mikili seno se sincere Serge Mupepe na benga kulutu ye abena tuna est-ce que mwana mai alongwe mpona te makambo poto elekaki wana ya mwa voyage na Russie to te temenga na umeli déjà na orchestre wana na umeli wana déjà eza mpona ba raison ya voyage te nga beta musique mpona voyage te na beta musique na ngai mpona venir donc namonaki capacité na ngai d'ailleurs na bandaki déjà kopese na chanteur moko parmi 3 premiers nga nazalaki donc namonaki valeur na nga ezalaki te na orchestre wana valeur na nga ezalaki na ba disque soki na yembi riza sali vocal bien bat baoki succès mais ko l'orchestre nde premier adversaire na nga donc premier adversaire na nga za ko l'orchestre donc yende ayebi pourquoi abandaki kosala nga banko pourquoi ande osala ke ngai nazalaka oyo balobaka oyo biso lelo tokomona oloba tindika tsakala nandeni explique biso pena bien tsakala eza ke osala semblant ndeti ofuli mais olingaka te peti na yo ake liboso donc nketo kana kikongo babengango nketo donc sadi nketo eza yo moko miyebi oza no bien bato balelaka yo basepelaka na yo oyembaka no mpe bien mais on ndimaka te ke eza yo donc soki ozomona petit moko boye mpe azosele l'étoile azoluka kopexe mpo badécouvrir ye ndeti yo mpe badécouvraki yo na bakini oyo na mokili oyo mais omona ndeti petit wana soki ndeni omona ndeti petit wana peut-être ntango mosusu wana réflexion nanga nde namoni en tout cas nakoki kosupporter so babiloko ya bongo te donc mpona nga mpe nasali remarque na kier derrière toi oyembaki kier derrière toi non oyembaki basala bango bavoka ebele mais na senti autour otiki ondire mibale kaka ya pamba bon natiaka 4 vocal natiaka 4 vocal etikala mibale parce que eza kaka bon ndenge bakendaka bakotisaka mixage ya nzembo nande batalaka plus banzembo efale mpe ebetama bongo donc banzembo ezalaki ebele base limité bachant yango moni bima 2 vocales mais natiaki 4 vocales nasala befort na ngai comme chanteur tout asala befort na ye comme joueur tout ntango akoti na terrain ayaka atia alukaka moi tout atiabi mpo ngai natiaka kaka babi ngai nayoka yo iparate yo olobaki na album oyo te koleka wana ke soki boko ebetaka ya parce que yo bavocal noni mte kangaka album donc esimbaka mpo na yo non mais omoni awa nazoloba ya solo awa nakokosa te mpo naza liboso ya tout le monde azolanda ngai na minute oyo wana nazomona Lete Chamagema Joël Mouya donc bazolanda ngai na minute oyo napesi susu président na ngai Igo le roi de la forêt bambote ya 3 places ozali ma boss donc omoi na équipe nde tozalaka na équipe biso tout ntango tokotaka na terrain coach alobaka kaka eloko moko beta otiabi et puis défendre donc nga na défense na nga ndenge nasalela mosala na nga ndenge oyo lokola bayebisaki ngai natia yango mpe natiaki babi naye kotia babi ezalaki ngai te ezalaki bato nde bamoni niveau ya travail ngai Rizé nasali balobi kino te mais Rizé en tout cas na disque wana te atravaille vraiment presque koleka bamaster mosusu donc ezalaki ngai te donc ezalaki bato nde balobaki alors rapport wana ekomi ntina kati ya bureau ntina kati ya orchestre donc lokola nkete ezalaka na balider mpo ezala moto mosusu gaz na ye ezala ya kala kombo etikala ya kala lelo aza na identité wana mais so otali mpe na kati ya vrai ya na temps normal donc aza esusu te donc succès tant mosusu eza ya kala naki grand chanteur ya kala mais lelo eza na bafruit mosusu ezobotama fo kopesa yango baopportunité mpo mokili mobimba
monde entier aza na posa ayoka mutu nyonso ayoka ayemba po balongola ba stress. Donc yo sikoyo ozosala ke nini osala succès akala bayeba o grand chanteur kala lelo oyeba susu niveau na yo te, donc oyembaka lisusu bien te, oyembaka lisusu bien te na temps normal vraiment. Donc so okoti mpe na ndenge age oza te, mais olingi te petit na yo akende mwa liboso. Yango wana eza par rapport ya bamakambo ndenge ezoleka lelo mpe naza na wenge muzika maison mère. Donc ndenge mpe bato balobaki ke yo ngai na yembi koleka bon ngai natalaki bafanatique na biso bazwa encourager mouvement, bazwa encourager mouvement parce que na participer na album. En plus album basengi yango basepeli na Rizé. Rizé ayembi bien, Rizé a se défendre très bien. Alors pour nanga na mona il fait la honneur ya leader nanga wana soit disant il faut honneur na ye. Surtout vocal otika na panzi likolo wana il faut honneur na ye parce que honneur wana yango e reporter en plus e reporter makambo e ko pesa ye po bolingo yo po à soutenir quand même sous biso poto ke liboso. Mais so eza po na bongo bon wana na regretter na ngai eza na ngai te o na yembaki bien na lobaki ba n'importe non. Rizé c'est aussi un plaisir aussi moi vocal au ça na panzi likolo wana. Pour s'appeler ça Brunel Wadi moi à Paris moi à Porto Yakala et pour moi na ke na Londres na moni Gina les Brandos Big Mama ma sonenge zalara Brunel Yadi c'est que makambo Brunel okino bilo kwa papa lelo ekomi ya Barabas sani papa lia kamera komi opesa na mbanda moi tango ebimaka ture koma ya Barabas na moi ya sepela na butunga na lela sapatu na lata ya 43 lelo ekomi ya 45 na kotisa lokolo sapatu nde melinga moto ya makolo milaya lekaki awa Karen Madison ya lekaki awa Alain Kembela wana panzi likolo vocal wana yango ne mutesala ki makambo yango ntepesa ki biso ba succès multiplier ki biso ba force. Donc ezala ki ba fort o to na ko sala ki no te poto lendi sa mouvement peut-être temps mususu donc ezana ko pona ofungama te po biso tout okende liboso ko banda na ye moko surtout que liboso lelo ngape Kintsela nanga na chemin nanga mususu na sala problème. Osali combien d'années na kata Jet Set? 8 ans déjà. Na omeli trop na MBP trop. Biloko nini ya bien o mona na kata Jet Set. O pena so vandi boloba ki ya mouvement na pe malgré par rapport mais eloko bien na mona kuna non mais tu travailles eloko bien parce que tu travailleras vraiment. Tu vas ko travailler. Tu vas vraiment ko travailler. Tu vas travailler ma casse yango moni ba travail wana bando petit à petit ando ça que non tout ça be fort surtout comme on a niveau au match sous travail pour tout pesa quand même ba résultat pour ngaso na moni mutumo ba yembi ngape no ayembi bien pour mato ekolito ekosarate pour ngaso muto ayembi bien lito ekosangate donc ngana koluka na sali loko na imba loko la elikolo donc ce que ba force wana ngo moni ando multiplier sous ba travail. Ils ont payé ces résultats, na bazo sepela na ba conseil bazo beta maboko bazo senga babis lelo na sala classe risé na sala classe risé bako mo yema na ba couleur na lelo na tiki école na tiki classe ba na ba cacher nanga na mouvement wana yo yebi neti nani bazé belé ta mo to yeba te bon moni nga za prononcer la publicité dans ça la publicité pendant mon bâtiment sous quoi donc nazo pesa na no news et orchestre na biso wenge musique maison mère nazo pesa sur actualité na chanteur oyo azo so coaching ya Igwe le roi de la forêt parce que bablo oni omoni mabe oyo mona na kati ya mouvement neko za ntibani o mona ya mouvement total ba salinga tricage ba trikinga pona boy tina ya chanteur ya malamu azate na kati orchestre yango elora mabe pour parce que muto azala dia na succès akala succès to lo banine ba bengai bon chanteur kala mais so pour sen pembe na yo mona pe ki bon chanteur na été et puis yemo pas ye bien ki bon chanteur on ezali susté on est solo mais oui siko
ozolinga te petit na pas ke liboso pour olaksa nini eza kati na ye. C'est pas normal. Donc bana monde entier bana poto to pe sa chance, bo pe sa chance nanga irisé en sonne. Chanteur na bino moko yo. Aza toujours na force et à travail na aucun de liboso, pemé na Hugo le roi de la forêt. Borozala de cité. Borozo sous ba qualité ba super bilora bien kaka ne bolingaka na olongola bino sous ba stress na rôle pardon na olongola bino sous ba problème na ba mabala na bino na ba bolingo na bino na opesa bino sous kimia. Donc boroyo sous multiplication sous ya travail car ne bolingaka. Risé à gola lelo to bet actualité aux pendant tenga mina au salino ne te lo ba se retirer na. Pourquoi pour les maison mère pendant que ba mouvement ça non bien la kachakino surtout en Congo en général quoi. Ndeko nanga moni lelo na ba orchestre tout pour wenga musique maison mère za équipe nationale. Équipe nationale lelo na Congo ba joueur tout ya ba club tant azo beta déjà na club soit na ezala plus tard il faut beta en équipe nationale. Donc ils en ndenge morona wenga musique maison mère donc ba orchestre amiki wana ba chanteur tout tous les musiciens en pour ça plus tard ayemba pembeni morona Hugo le roi de la forêt. Donc eza exemple moko pe nanga tant to bandi début émission observe déjà ngai soué nanga ezala ki déjà naemba pembeni morona we ranson présent ngai papa na gladi papa na exaucé mobala match de jima pata. Donc yango wana quoi. Et c'est là que on est un jour matin pena na podium pena on na sambo test santé ndenge ni moni public mususu mesana na ngote santé pona zaki pena nini. Bon moni nga naza artiste chanteur na yembaka déjà na préparaka un bon artiste il faut préparer événement. Donc déjà au préparer événement donc au tiers déjà esprit liboso et simba donc nazalaki vraiment un esprit qui n'est nazo kende na kende ko sepelisa kaka non premièrement nanu leader nanga na sepelisa lisusu ba fanatique ya wenge musique maison mère parce que orchestre na biso vraiment eza trop fanatique. Donc fanatique déjà soka ndimio donc en tout cas yemoro Hugo le roi de la forêt aroyamo kitoko. Est-ce que y a bien bato ba encourager que jour wana avec ya to sepel ndongoye to vimbi équipe to chama boke ki boke so liboso ndenge misana. Ndeti par rapport aux musiciens ko et au mataki on s'attend c'est ce que ba ya ba sepel ki mususu au bozana ba kuna avec ya c'est bon to sepel ndongoye ba chongo encouragement. Mais moi ni wenge musique maison mère c'est Hugo le roi de la forêt. Donc premièrement nanu tango présent nanga na litoyi ya ye pour présent nanga nazo remercier non d'ailleurs parce que mokonzi aza na litoyi ya musique ayebi musique pour lelo osozo mona ba résultat ba chanteur wana o lelo ba bengama kingani et ça grâce à Hugo le roi de la forêt. Donc à coup de chapeau et pas oza mokonzi nanga donc biso tout ça bana papa moko. Donc biso tout ça na ba nzela ya père oyo azo kumbela biso ndenge azo coachele biso donc tozolanda toujours coaching na ye. Donc eza na bato oyo ba remexaki ngai pe bazalaki oyo bazana mutema oyo keno we ranson le roi de la forêt oyo azalaka nango so okeloka malamu bayaki bapesaki nga mbote la musicien alaki na bango oui petit banane Nicodème a félicité Kingai nani Masananga Ferrari a félicité Kingai et puis mon continengai Papi Kakol a remixé Kingai mon continengai place aux ana PC Bambota trop on a chef d'orchestre donc il y en a vraiment donc il y a machine papa na Chilo donc place aux ana PC Bambota trop. Merci. Émission yango bana poto balingaka mingi place vérité et bimaka pendant hôtel la biso ya non facile la 3W poto na poto on so ko to mona français makungu 3G plus yemo mosako la mindovo acha déjà maboko ba mbote nanga na pesa mingi na Nadine na Kazadi na Leeds wana mon histoire makungu Léonie makungu Michel makungu
Papa, n'a posé une question mon boy. On a nos blancs depuis qu'à différence ni le moni pena n'aime pas de la kiwana n'a pas ouïra. Différence c'est ça parce que moni la musique en maison mère ils maison mère. Donc ils a ndeti na minute nga na za collègue ya ba président pour ba nga master ba leader. Il veut ba nga master ba leader. Donc tout ça parce que coaching ya haut niveau. Il y a l'icolo makas pour y a machine sera vendu wana a pessin tactique. Donc Igwe le roi de la forêt a bâti sous tactique il y a haut niveau. Et puis tactique wana cette tactique moi il y a deux fois cette tactique il y a makambo. Pourtant on a déjà na quatre scène tout on s'en satisfait. Et donc merci d'ailleurs na bureau na biso mobimba ADT yanki poyi ba vient ngai tout maître ninja vraiment ba mbote na bino yango ba musicien tout ya wenge musique à maison mère a pesi bino ba mbote trop donc la lingi bino mingi donc coaching est à haut niveau. C'est par rapport à Kuna. Par rapport à Kuna siko moni donc déjà na bi coaching à haut niveau Kuna déjà ils allaient kaka peut-être pour na kozala koyeba pour ngai déjà souhait ça déjà wenge musique à maison mère donc na ça na ba orchestre on a miki oyo yebi ils allaient peut-être temps sous na la musa sous le long boy je comprends et dans la musique le Congo na persévérer avec na pesi patience dans na quatre mouvement na moni pe bon il faut type li sous-pété le ko la pe ambition na ngezala ki wenge musique à maison mais yango moni na zo ki tananga travailler ndé na za pembe na le roi. Est-ce que au banga te ba mission kuti kuna ba miel banani moni biso tout ça bana papa moko tout ça coaching ya père na biso toyebi le roi de la forêt azo pesa biso coaching kaka moko donc mutu na mutu aza na nzela na ye quoi donc oyo nga na yebi nazo garder band na ngai na président na ngai Miel de Soin c'est un bon chanteur à Mbara bien donc na félicite trop même nga na parler ton ndota la ndota la bango nde ba yembaka na équipe de base wana ya chant on a déjà ba Miel de Son yemba sora tie donc likolo donc munduki donc bande donc on vient maison mère depuis kala yena bien munduki mais wenga musique à maison mère so ça déjà wana donc so ça déjà na quatre orchestres wana donc comme déjà tomorrow boy en tout cas na évité jour mataki na produit malasamba pour nous c'est plus ça ba député na ba sénateur et là on est dans o yembele bango o toucher bango pe na betilo maboko ngaye bakimi na bolingo nanga na komiolela bakimi na bolingo nanga na komiole lelo botima pa pauvre mayo kimena yo Igwe Yansone yokanga nazolela tini lomboto yokaye azolela mama ye mama papie kakole papa na shilo nga azala kiawa yose wanga vraiment libela lelo botima pa pauvre mayo kimena yo Igwe Yansone yokanga nazolela Ize Yansone yokaye azolela mama ye mama tona betelo ko wana na monde déjà public sepel nanga en tout cas na zo qui danse ten obina na bini na kati loketo kokota mouvement yango wana est-ce que ce qu'on va nzembo pe o akala wana si on ça déjà na ba chant ça déjà la répertoire mobimba pourtant déjà jouer orchestre monene logo la musique à maison mais faut ça déjà la présence faut ça na maramonios tout à chaque temps on travaille ça déjà un répertoire donc ça va ba voka na kuna ozo o yozo remplacer bon Rizé azo imba tout le monde ou aza na voix na ye azo imba voix na ye donc nga nazo beta na net na ta moko toyoka bon nazana ngande tena kangama na minyololo bolingo sandi ko ya beleli nani akondimela
ngarize ya ntsone héritier bijou mboma nakoma nde kobanga faso na ngai ya kibo mwasi nakoma nde kokelela pituki fo ya kanisa nga moto na nyokwama mpo na yo bafami baboyanga balingaka nga lisusu te male nakoma na nga zoba donc bavocal oyo eza ebele oyo déjà na travaillaki déjà eza deja na tête émission oyo ezoya nayebi ke bana monde entier bana wenge musika maison mère bokozala satisfait bokomonanga déjà bana koservir bino na bavocal wana tout bokosepela quoi relation otike na bamasa no bokaboni mpo na buloka nde kaboli bino oyo ngambo ya jet set moni bon nga azali na orchestre wana nazali na moninga te donc nazali ma na master te donc master na nga ezali mosala mpo bamaster mosusu kutu ozali na bana orchestre wana ezali bamaster oyo bazali batravailleur ndeti natika bamaster ebele baza wana ebele banda mpe obose mpe eti nde na ta 3 personnes kaka pamba na minute oyo aza te mpo na minute oyo aza te mpo na moi ndeya badépart mpe eza ebele na orchestre wana na minute oyo aza te ata moko aza te rien na minute oyo aza te ekoki na maison mère bokutani susu na bajeni na de Gaulle Nicodème oyo namona susu oyo nani Shikito eselo ndenge nini ose retrouver kaka l'équipe na nga la misala na bango namoni kokoleka bien bon omoni nga na orchestre nge musique ya maison mère namoni toza na Jenny namoni mpe de Gaulle asala test na ye donc toza wana toyoluka mosala na biso donc likambo na mutu te quoi donc toyoluka nzela na biso namonaki Jenny napesaki Jenny mbote tosololaki kitoko namonaki mpe de Gaulle azotravaille na ndenge na ye ngai mpe Rise ya Ntsone azotravaille na ndenge na ngai matanke bano bote pesi mo courir eleka normal waaw bon omoni sikoyo courant faut ça normal parce que toyebani déjà bafox toyebani déjà ba capacité à travail en plus to voyager mpe esika moko déjà toyebi quand même nde tovivre et donc mais sikoyo na mosala nde toza lelo oyo coaching kaka moko ya président nanga Igor le roi de la forêt donc yango wana quoi nini okopromettre bandeko bafano ya wenge musika maison mère ke nga Rise ya Ntsone nde na ye boye na koprotele bino boye nga na promettre bino ke bozala décide boyoka vraiment biloko bien bozala biloko bien bozala bolongola ba stress banzela ndeti mikolo mabeta ndeti vocal na tiki mikolo eza na succès bato baosepela nango eza ofasone nga liboso bambanda pichu posa na yo esilaka te na lolemo mpo na lela yo bolingo eyo ozoboma nga joele muya nalembi nzoto banje na likolo bakoyemba kembozana na se na yembeli yo nzemwa melodi ya monika ya bolingo eyo ozoboma no ngai nalembi nzoto ofasone nga liboso bambanda pichu posa na yo esilaka te na lolemo mpo na lela yo bolingo eyo ozoboma nga ya wera nsone nalembi nzoto bovocal mosusu nasalaki wana na nzembo ya ndeko na bino na Doumer wana nazopesa afie na nga mbote Patrick Pakore Waro Malotete vraiment balobi Paris nde bavie na nga baza trop donc wana omona Alain Kembela papa na Ninel Lete Chamagema papa Yvon motema ya mama Laure et papa Yvon Loboko ya Nzambe motema ya mama Laure motema ya Nzambe donc merci na batutu yo bapesaka nga code vraiment deuxième vocal on a beti eza
moto moko ya matelinga na mokongo na ebi epai ya wuti te alobi kombo na ye Ris Mankai azoloba ndeti yo patron Ris Mankai azosala ndeti yo azobina ndeti elastike héritier voima yaka kosala ngai jipe latino yaka kosala ngai Chéri bokisa boulot travaille na nzoto na ngai letesha magema yaka kosala ngai Alain Kembela papa na Ninel i venanga dadi esthétique balobi Luanda tombe quoi. Ouais, merci mingi to comme na biso na suka lenga mo remercier moi numéro contact comme ça la bien. Nabi qui a ta place mo li mo ki to ko riza ko solo la pour ça biso moi c'est bon quoi. Ouais, numéro na ngai il y a contact déjà code Mboka 00243 numéro Boyebi 81 23 243 et ça 00243 21 et 81 23 99 243 81 23 99 243 donc numéro nanga yango wana soko benginga to sala li solo ya bien to coacher quand ndenge zalaka en plus na bo c'était place to za oyo isa flats hôtel bar terrasse en plus boîte malili ya kindo bengango safe lodge bengango safe lodge do babi risé agola akanga na nzoto awa babi auberge ya danger flat ya danger ya kindoki donc awa ministre bayaka awa ta minene bato baza présentable bana poto bana mbonda tie soko ngoza na place moko ya bien ya kitoko ya ndenge ya camouflage sko ya ndenge ya classique ya ndenge ya propriété surtout la vacances boy pena donc awa donc ça vraiment on a limité awa limité 12e mairie so qui tient limité 12e mairie le mumba prince le mumba mama on a venu fatundu au mona ilo mo mula yeza on ya kitoko ya propre nga déjà na zalakawa donc makambeza bien malili ya kindoki donc kitoko quoi bambote na ngeza na bateau tout ba pesa nga code ba soutenir ngai na bosanité na bande déjà na nzembela vient ngai nzembela na bosanité batuto balinga ngai mingi Patrick Pacoré Waro Malutete Alain Kembela RDW leader Nevada na bosanité père nangai lisusu papa abota ngai Alpha de Christ donc bambota trop na maman Chantal Tembo bangone basali risé Antoine na pesibino bambote pe ya trop. Merci bana poto bana partout onga lo batina kiba tozaki lelo awa na risé Antoine to beti maso tout normal alingaka bino mingi na ba o balingaka ta alingaka bino kaka mingi bato basala ki ngana zala wana mona sensei kulutu Serge Mumpepe Brady mutunanga ya kati Léonie Makungu na mesana Franck Makungu papa Nestor Makungu Michel Makungu na kati state na modi bari manzanza mbala moko Brunel Wadi mutumo malamu Kazadi Nadine na Leeds mbote no yango wana Nadine Makungu Blanche Okito mwasi ya moto ya chef yao yango wana yemo na pese mutasimba bilili ko secrétaire section pardon Steve mon ami groupe bisuna bino bay www.poto.com www.poto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.
La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.